continuer. Bonjour. Bonjour. Ah, tu as vu? Ah, tu as l'impression d'aller. C'est pas une mini salité, les gars, une mini, maman, et tout le monde, l'inondation, tout ça, les mains, on y suppose, papa, titi, avec au salam, malongoli, ma salité, non, ça, à Zopuka, de l'éthique à la polele, c'est pas une mini, à mini, ça, la papa, d'aller au salam. Oh, le banini, papa, on s'en a akangi balabala ya leta asali na ye soki terrasse na ye eske yo mpena atake kino ozomona yango normal ke mutu aye azwi balabala ya leta asali parking na ye Donc, ils aiment Makaboyo, dans le bas de Yango. Et puis, d'autres qui ont Kaka, pour le bas, Makaboyo. Deko papa, deko maman, Yaya, Leki, quel ban espace il y a l'État? Quel ban à 10 mètres? Assez. Alors, dis-le, et je l'entends, loi. Ndeko, est-ce que l'entend Ndeko? Je ne cacherai jamais. Alors, tous les kilos, comment on a marqué? Bon, j'ai habité il y a longtemps, j'ai quitté maintenant il y a... Alors, pourquoi?
c'est là. aza koloba palpone ye po accident ekomaki awa baoyo baza koreklame mingi oza komona ezali bakumbi ya moto bakumbi ya mituka nde baza kopesa plainte na bango doléance na bango etombe mpe bia mokonzi ya mboka Kinshasa jacqueline ya mboka libiako aza sur place aza koyoka bango ndenge baza kose plainte Les calibosso, camarades. Les calibosso, là, chef. Yakaboye, yakalibasso, les carabisso, tout dans la yote. moto kamati ya bato chantilingo bilapaka papa oyo ayokaka bana kolela ya bana omoni population aleli atiki nzela na ye programme na ye bisika bandaki kokende atiki alobi alanda esika nyonso ye wana tiki nzela na ye ayoki kolela ya population na ye ye aza kokende kokota ayeba problème mingi bana mboka Kinshasa bamboka Kinshasa baza kolela amona ye moko apate epe apesa bana mboka Kinshasa boza komona makambo ezali kobeta sete ntongo ntongo mitiko boza komona moto aye na kati ya balina azwi ka nouveau atongi bongo ndako na ye et en empêchant hein? Si loin. 5 de tout allez, bon. Zoba kamano ba ngomi ba nisa ko. Nani? Leo baba shamba. So fumami ofungolite. Ulanga no makala. Oh. Mais respect excellence. Hein? Donc là vous pouvez dire donc il faut il y a pas la chose chef. Va courant. Katana courant là, kata. Monsieur, monsieur, yoka. Yakawa. Commandant Bandana za. Dans 8 ans. Allô, monsieur Dokebu. Quand vous à midi. Oui. Monsieur le bourgmestre. On l'a convoqué. Enlevez tout ça. Enlevez quoi?
Même ce qui est là. S'il n'y a pas de papier, c'est sur la ligne. Combien de fois on t'a dit le problème est lié non. Ça va, longola, tozo matabona retour, longola biloko no c'est ça. Bourgmestre ye wana bobaki bourgmestre azosala mosala te bourgmestre ye yo alobi epesaki convocation na polisa bato ya boye bainstitut ya boye papa bourgmestre alobi ye moko apesaki plusieurs fois mais son gouverneur ye donc yango na eti gouverneur c'est l'occasion pour procéder à la démolition. Non, il n'y a pas de problème.
entreprise oyo azomona sogaz oyo batonga yango na balabala donc moto aye azwi na balabala atongi entreprise na ye na kati ya balabala ya leta ye omoni mokonzi mboka Kinshasa ye ebongo bato baza koloba ke moto ekopela gaz epelaka soki batie moto mais soki ezali poussière to nini eza nango na problème mpona tiki babasala ba pv akabola moko na bango aye yango
Il y a fil naïe. Une poisson, il y a pour la deuxième. Et voilà que nous sommes toujours sur Randall. I love you, gouverneur de la ville à la station. I love you. Maman Moussala, 2023, la moto qu'on a eu, papa. On va ne l'ouvrir pour le baquet. Puis on a un moment de Mickey, on va te pour le baquet. On est là, papa. On a un tel à faire mot, papa. Ah, ma chère, sur le gaz, comme 50 000. Você.
plus d'informations, nous venons encore d'apprendre par le conseiller du gouverneur David de Kinshasa que le pango oyo batonga yango likolo ya caniveau. Le caniveau ya monene ya mai eza awa eleka na se nde bango bazwa espace oyo batongi le pango na bango. Vous pouvez comprendre ça. Inondation ya makasi eza kosama awa, badege ya minene eza kosama parce que moyen mai eleka eza te bazwa likulu nyonso ya mai bakanga J'ai bien fait comme Hey, Mama Luana! Oh! Alumawana! chef, pourquoi je te vois, je te